mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes nabiso et les versions. Il y a la musique c'est pas la camingue parce que nakati il y a version la musique ba vibration ezalaka si je moko eza vraiment chaud donc sengeli to lo bango vraiment à haute voix tout le bango likolo il y a entre ça la version il y a la musique donc les lotoko la gisabino ke boyebi nakati émission nanga na sabino a mettre reprise que boyeba ke guerre oyo ya est mutarosi sango ezali fachi béton na lobaki yango ebele que ceux qui to raté fachi béton si sa guerre oyo boyeba ke guerre ekosi la te ba misusu ba koma koloba na marque au kansake fachi béton muto aya na guerre oyo nazo rappeler bino que guerre oyo ebanda depuis Mobutu et continue na papa Kabila et ko continuer na fils na ye muto aya ko amplifier yango a kotisi vraiment batu na kati ba infiltrer biso na niveau nyoso tout mais fachi béton tango izui masolo parce que boye ba ke biso na ba Rwandais tozalaki na problème te période Mobutu biso to ebi na ba chik to tanga na ba master mère na bango rwandaise ou bien père na bango rwandais to tanga na ba chik na ba rwandais zalaki donc problème te écoute miss na biso moko morega oyo a représenter biso même na miss hiver miss na biso na zalaki rwandaise to zalaki na ba problème te na période oyo ya président oyo azalaki pire Mobutu a Biarimana donc ba barré a Biarimana ba français ba lobike donc biso hospitalité leki mingi to kotisi ba Rwando ba bandaki kokima parce que kuna baza ba Hutu na ba Tutsi ba kotie pa na biso mbeba e banda wana papa na biso musée et puis tant ozaki pouvoir boyebi ba edaki ye na ba Rwandais ba infiltraki donc chef d'état-major bobuleka ke chef d'état-major ya armée na biso rwandais. Donc ba côté la biso na marque moko ya ko saranate donc fait na biso papa Tshisekedi de raison mémoire abisaki musée batu oyo baza batu moko mystique ndingi ba aider mais ba pesa biso fartir to futa bango ba kende musée oh non eko sala rien boyebi ndenge suka guerre oyo boyebi esika e bandati le temps Félix Antoine Tshisekedi aye boyebi ke ataso lingo bundana mutu ubeso lingo yeba mutu il faut au fréquenter Félix Antoine Tshisekedi quinois donc tout ça ba génération moko le binon biso na ba Rwandais tout ça qui na problème te bon nenge nini problème e ko banda et comment na niveau boy à côté mon esprit alobi il faut aye banal makamuni e bandaki koleka yango moni asalaki approche na Kagame na banini abi bon ce que ça kama kamba minéré to yokana boya ko bando somba on ndenga normal to tanding to sala après Kagame a olexaka face na parce que a mesana ki déjà na makamba mabe botela ka émission na lexaki bino oyo Mbemba lobaki batumsu bazo critiquer Mbemba atasala ki bere moko batasala ki Mbemba za mwana mboka pe azol ba vérité botela ka 66 millions de dollars tous les mois bando ke na Rwanda donc botela ka ke donc Kagame boui ba système ba Rwandais donc biso ezateke donc au fâché zo la ça peut au fâché au donc vidé mais bango mona ke abasala makam na CCC ti Félix Antoine Tshisekedi fachi béton na biso a ko remarquer que Kagame basala grand likopa na Kabila donc ba yiba ka ba minéré ba pesa ka bango ba kabola rango donc na Europe na États-Unis partout en Amérique donc a kotala lobi ke likopa oyo nazo proposer bango e ko simbate parce que baza ba faux bateau Fachi a changer les bango face à cause bango peut face à la musique donc memi bango siko na ba marque Britandela lelo
boyeba makambo ndenge ekomi mena minute émission na biso ya lelo botali na titre Faci Beton asukisi Kagame. Kagame biliaki yebi kuki. Donc boyebi Faci na Kagame bakendaki epa ba américain ba signesaki bango masolo. Donc sikoyo masolo ango ekoti en action. Donc avant to bandana nous émission na biso lelo boyebi lelo ezali 13 ezali jour ya anniversaire ya président na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Faci Beton. Donc 5 minutes avec César Ngadi, toute mon équipe. Vous allez vraiment souhaiter bon et joyeux anniversaire na président na biso Faci Beton. Donc nzambe abatelaye parce que Congo ezali na besoin na ye. Et puis tout ça vraiment na zoeb sabino parce que nga bolo batega César azolo babo parce que azamuta Faci. Donc boyebi makambo yo o ezoleka na mboka na biso tozo traverser so tozala ki na présent neti Faci Beton te na habité so tongo suka wa azamuto moko calme posa ta bino boza donc boza na bana collé donc boza ceux qui na ba marque ni yaza ka poser mais ganga filme akufa te na suka bozo mona makambo ndenge ezali okende. Donc une fois de plus nzambe abatela au présent na biso Faci Beton. Donc bon et joyeux anniversaire na yebi ke baza kuna na kolwezi ekosalama kuna donc ou bien tango roya koto akosala ngo lisusu vraiment ezali esengo mingi tozala na présent lokola Faci Beton. Donc revenons maintenant à notre sujet du jour. Comme je vous disais tout au début de mon intervention, nazoeb sabino ke Kagame a commis na suka. Bobi Kagame batebele kutu bayokaki babandoye bavoi na été Kagame akoma bilobela neti moto balabala parce que Faci amemie likolo parce que niveau au Kagame akoma kinango pour longola ye vis-à-vis na babulanko donc ba américain donc bato ya ba sultan be européen botaka be européen ba botako signer période mo ba signer penza contrat ba somba ba minéré oyo Rwanda produisaka te après ba ko balko ba mo ba ya mbango na kisasa ba biki to tiki ba faire wana to boyi to bima baba ba reseller pour no balsa ba match ndenge wana bo kanisa te kezali seki bo kanisa te kezali seki botala kaka ke masolo oyo tozui na niveau diplomatique ba victoire oyo tozui na niveau diplomatique eza lisekité. Donc guerre oyo sili sans que donc to déclarer guerre batobelo Faci déclarer car guerre to bimba yuma mais batobele ba ki Faci te parce que Faci aza grand stratège monde Faci aza na bakoche penda ke na France a commis présent a recombé masolo bien a aussi sa coûte donc ba masolo mususu Macron zo kokate Faci reçu sang. Donc boye bake Kagame ba pesiye ye na ba troupe na ye. Donc tokei na force na ye rwandaise na RDF wana M23 na AFC ba pesi bango donc ba se retirer na territoire na biso avant les 15 les lotos les 13 donc avant dimanche soki ba sali yango te ba kokena bango donc ba américain ONU MONUSCO ba kokena bango na marque ya Britandela. Kagame azili dimanche te tokolakisa bino botala bino moko Kagame atindaki ba bus ewiti Rwanda ekei na direction Masisi eke kozwa ba Rwanda o bakotaki déjà o bavandaki kuna parce que ya bando wanga no bazakuna te bon ba bus wana kendaki kozwa banani bino moko bolanda yango et puis bokoyoka pe traduction ya mutu moko azakuna azali koloba na Kiswahili boyebi na komo kotiela bino ba traduction pour bo comprendre malamu bino moko bolanda na bili wana ba bisi ba Rwanda ete Rwanda na Goma ete Rwanda eke vere Sake Masisi po bazo tuna bango bazonga Rwanda segere asisi bitumba te chicha asisi bitumba oyo utika na Congo toko sasa ye toko récupérer ye toko maina ndenge biso moko donc c'est que c'est bitumba de biso wanazo mona eko zo tuna bango bazonga Rwanda pa Rwandi sikoyo bato sike ya Joseph ya Kanambe
na nanga batie na Congo to na bango le Rwanda bazo makalati ndio biswana iko zo bango. OK, merci beaucoup. Partagez le message, passez le message vraiment. Qui l'homme a gagné Bitumba. Donc, ils sont pas patriotes, tu as gagné Bitumba. Oh, passez le message, passez le message. 146 familles rwandaises réfugiées en République démocratique du Congo ont été rapatriées volontairement ce mardi 10 juin 2025. Ces familles vivaient à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma depuis plusieurs années. Leur retour a été organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Madame Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur en charge des affaires humanitaires, les a accompagnés jusqu'à la frontière entre la ville de Goma et Gisenyi. Les réfugiés ont exprimé leur soulagement et leur espoir de reconstruire chez eux au Rwanda. Minaenda kwetu Sekiteri ni muhanda nimefurahi juu na babangu alisharudia mara hiyo ni miaka mingi juu ndio ndani ningali kwa kidogo ndio mimi nawezi penda nabo barudie kwetu. Mimi najisikia butamu sana juu natoka mateso ya mingi sana donc ujumbe ni ya mingi sana nao bajikaze barudie juu. Ces rapatriements s'inscrivent dans le travail des routines du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec les autorités congolaises pour garantir un retour volontaire, digne et sécurisé. Le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, par l'entremise de sa conseillère, a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération entre les partenaires humanitaires pour accompagner les populations concernées. Bino moko bolandi na bilili po bo comprendre que Kagame a commis na suka parce que bo sakanate donc tout moko kutu ya Messi a danger ba Saddam Hussein donc Kadhafi lekela bango na ba bulanko eza jeté donc bo mona penza que Kagame a commis na suka na etsa ki bino ke guerre oyo mutako sango ezali fachi beton soto rataki na fachi beton et ko silate bomoni Kagame sika komi. Boyeba ke chef oyo ya Monisco mama oyo Bintu boyebiye o to mona e ebele awa wana kisasa sur décision conjointe ya États-Unis d'Amérique na ONU force rwandaise RDF na M23 na AFC va se retirer avant les 15, les autres les 13 vendredi, lobby les 14, avant dimanche, oyo, il faut se retirer. Ce qui était, binomo boyebi, honnête ba Congo, balobaka, attention, pilamo sikeba, donc, Rwanda kutu, donc, Kagame azilagite, et on a tinda ki ba bus, bakende, mbangu, bakende, kozwa batu, ba bima déjà kuna, donc, pour comprendre, na tena ki vraiment, na beta sete na ebisa bino vraiment ke botala makambu ici ke komi na ebisa ki bino à maintes reprises na bémission nga na ebisa ka bino ke Fachi Beton mutako silisa ka guerre oyo et puis Fachi Beton idolo na ye azalaka na eloko moko expliquer déjà batuye première fois soki amoni mutu apesa mutu confiance apesa mutu respect parce qu'aza bien élevé mais soki ayo remarqué na simake oza mutu moko bo futur le bezo ile ba contre état parce que Fachi aza calme mais aza yumata timba ko sakana te boka yo moko boka bino moko na vidéo idole azo expliquer bino ya ye ratakate. Restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Et moi surtout ce que j'ai comme je dirais don c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement, mais voilà, c'est un peu ça. Hey!
Donc, bino moko, witi kolanda, wane zali idolo na ye, po batumso bakansa. Ah, Fachi, non, Fachi aza pio te, aza muta stratégie, bino bote la ga, ki soto zongi, penza, ba masolo, bo boule penza ke, esika to witi, tango Fachi azwa ki pouvoir, Kabila, azali na boula longwate, atchaki, donc, bakala, atchaki babiloko nyoso tout que de façon que Fachi kwa yo salata un ante. Lelo siko bo de tout na Kabila, makabazo vivre. Ako swabino na lito, itana ndenge Fachi baka iloko moko. Oui. 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 S'il vous plaît, restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je le remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition
qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Les devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attributs, une écharpe de personne et minuscule. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça, je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, président. Le doyen d'âge, l'honorable Léon Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise et reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Président Tshisekedi Pambolama. Amen. Oumela. Amen. Koko ta vie à notre président Tshisekedi. C'est notre président. Soki ozolinga yete. C'est l'élection. On vote maman na yo na tata na yo. Mais jusque là, Azanano. Amen. Yende Aza. Denge bayombe balobaka tout dit va. Soki bayombe baza bakoyomba tout dit va. Tshisekedi azali. Amen. Tikana sambelela ye simba na ba américain. Aumela. Amen. Comme ça mon thème est soua. Nano est souyote. Parce qu'on bikate. Moutoso il est président. Pas congolais bon normal. Oso il t'a fait quoi? On malade. On malade. Na lobi trop on malade. Bible est bekisi. C'est la Bible qui l'interdit. Mais c'est yo kama mnazo bisa yo. Mais ce que l'on a komituna Kagame fini. Sikoyo bato bakotaki na loyenge o balandaki nanga o balandaki Kabila. Sikoyo sort na bangweza markenini. Na tiela kibino déjà. Wazalendo moko awitaki oloba ati audio oyo nanga atindela ke boka déjà nanga ndenga koma ikolela na munoko mboka. Donc sikoyo to yebite soki bako suka wapi donc bisuku tutoza kuna te nanga bokenek maso na loyenge bokanse soki marke nini opesa déjà o koma na kintile l'autre c'est la kayo mais nanga ozo leçon donc na batu o ba petit moko bo ba petit na biso ba Paris donc ba kote na loyenge. Donc, bozo sort na bino oyo, bozo mérité. Donc, vraiment, na tenaki lelo, na 5 minutes, na biso lelo, to yeb sabino situation oyo. Ya siko, donc, pour rappel, en guise de conclusion, donc, sur décision conjointe, il y a États-Unis d'Amérique, na ONU,
basengi ba force rwandaise RDF M23 na AFC base bima na territoire na biso avant les 15, l'autre ça les 13, donc etikali 48 heures. So qui ba bimite ba koya ko bimisa bango na makasi bo buleka ke les États-Unis sikoyo, donc ba eko bimisa bino na makasi e kosuka ndegeni. Donc vraiment vous sepez là, naïb sarabino que biso to pesaki déjà, donc confiance dans le président de la République, biso ça ba fasciste, c'est pas conviction. To pesaki déjà président de la République dès le début to yebaki que azam mutu oya kokumbela masolo malamu. Donc nzambe pa lingara Congo atiki président de la République na biso azana mission kakate ya peuple, azasusu na mission divine o nzamba pesi a kopesa epe makokinyo soto ke nonti na suka o nzambe a tracé mutumoko alongola rangote. Donc tokomi nasuka émission na biso lelo na lobaraki. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi nasuka base tokotika ngote to banda toujours na Londres l'honorable Jean Moutala, toujours na Londres l'ancien Bogard José Kano Kakamene, Olivier Massamba na mwasi na ye maître Wera Mokuna wanezali batu na ngai oyo balandaka 5 minutes ba partageaka batika kate ba edarape émission sikoyo tokei na kati ya Suisse pona kopesa Andrada Mavunza azali vraiment muto abanda 5 minutes depuis de kokavo. Donc merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes, donc toujours na kati ya Suisse tozali kopesa bambote na le philosophe Eddie Edo yo moko moni makambo na bando yebiso omoni ndengi esuki. Donc toke sur na kati Espagne pour nous pesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu en Espagne. Merci ya trop. Toke sur na kati Afrique du Sud Roger Bamba en Afrique du Sud. Merci ya trop, toujours en Afrique du Sud na Cape Town na pesa pesi nanga José Bantessa na kati Cape Town. Merci ya trop. Toke na kati ya Benin pour nous pesa pesi nanga Saolo Jijimbele na Benin. Merci ya trop. To kei siko na kati ya Paris pour nous repérer Stéphane Jokol, président Bob Massala na kati ya Paris, petite sœur propre Agnès Mabapa, to kobosanate la duchesse Claudine Kanza. Donc to kei siko yo na kati ya Namibie po na repérer Babilou Mumba petit frère propre vraiment azangaka kosala masolote to ye awa na kati ya Kisasa pona opesa Gradimu ya tozi la masolo, Gradimu ya yebo ya ba stratégie, Gradimu ya. Donc mon fils ya déjà mon fils yé penza mon fils petit frère propre mais mon fils Gradimu ya. Donc merci na nyoso to sala rapport na Vienne op na 5 minutes avec César Ngadi, il a Fabato là l'ingénieur il a Fabato là petit nangai Alain Gonzo Tokei na ministère et affaires étrangères, avant tout ce que ça tokei na ministère et affaires étrangères, pour nous repérer ça, Jonathan, na kati ministère et affaires étrangères et coopération internationale. Jonathan, merci. Na nyo surtout au sal rapport, na émission Pepo, na Viena. Tozali kope sambote na John Kaniki, na kati Montikil, azali mona poto, bisoto, ya to s'installer. John Kaniki, merci à trop, na surtout au sal rapport, na émission John Kaniki, après toko pesa Narcisse Kalamba, wa azongili chiki masa na biso moko azongili chiki na mukolo me azo panza ko sakanate Narcisse en tout cas et pesi biso esengo mingi. Merci à trop tokobe sanate ebenga Jean Roger ebenga papa ebenga au patience donc ebenga ka vienaye Jean Roger ebenga papa ebenga. Merci à trop, donc, tokosu qui sa émission, ni tomesana na dokotolo nabiso Jean-Paul Djamba, na katia Paris Jean-Paul Djamba. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc, restez connectés sur Cléboa Original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Mambuchu, Penadikosi. Président Tshisekedi Pambolama. Amen. Oumela. Amen. Koko ta vie à notre président Tshisekedi. C'est notre président. Soki ozolinga yete. C'est l'élection. O vote maman na yo na tata na yo.
Mais jusque-là, aza nano. Amen. Yende aza. Denge bayombe balobaka tout dit va. Soki bayombe baza wakoyemsa tout dit va. Tshisekedi azali. Amen. Tikana sambelela ye simba na ba américain. Aumela. Amen. Comme ça mon thème est soua. Nano est souyote. Parce que bikate. Moutoso ina président. Pas congolais bon normal. Oso il t'a fait quoi? Moi malade. Moi malade. Nalobi trop wa malade. Bible epekisi kolobela président mabeta na mbeto na yo. C'est la Bible qui l'interdit. Mais c'est yo kama mnazo ebisa yo. Ndoki. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.